ezela oza président ezela oza ministre oza nani oza na compte na oza na mbongo na banki mawa pona oza na muta mawa kobi mona toza muta sengo oza muta mawa parce que Satan a quitté ça na kanda frère ma sœur faut yeba que Satan azali au mona Satan boete Satan au mona boete mais azali mais na bondela ki pona kondima na yo ekoyate Satan ayaki pona ko meka même Pierre pona ko zo même Pierre mais Christ abondela ki pona Pierre kondima na ye ekoyate pa lobi mokolo ko bongola motema lendi sape bandeko na yo diable azana bana ba stratégie mingi ya kosala pona ko kanga bana nzambe obane ko banga nzambe lelo komita la vie na yo ce qui lelo ngande ko na bino frère David na comme ko telemela kolobela eloko o etali péché lisumu mabe impudicité pité nyoso wana vie sentiment mbongo posa mbongo lokoso mbongo batulika likola posa mbongo amuni souffrance eleki akiko kota na monde moko oyo ekoko be lobe ko zangise bokonza likolo andimezo na mbongo azala malamu na mokili ayeba te ke diable nde azo sepelisa diable na kanda bibelobi azana kanda angozoka maloba oyo kangama na Jésus ko yoka biyoka yoka te ba diable azali aza ko utiliser ba soko yoka batu okozanga vie éternelle bomo ya seko papa mama pardon, battez la kondimana yo, battez la parole oh, tambola na Jésus, o l'amour que bon de Seigneur, battez la nga, Jésus protégé nga, battez la nga, moina si marate, koyoka biyoka yoka batute, koyoka maloba mutu mususu eko bungisa kondima. Mbote na basantu nyonso place bozali, Zambe ya pambola bino pe Zamba zana bino. Oyo bosepela kolanda biso na kati ya chaîne oyo EHP Media yo sepela koyoka évangile à Jésus-Christ nzamba pambola yo basantu nyonso oyo toza na bango awa na plateau bapesi bino mbote na ba frère nyonso toza na bango awa frère Blaise ba frère nyonso basantu na nkolo o bandima Jésus-Christ tokola yo konde ondima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bapesi bino mbote na kombo na Yesu Christ mbote na bino basantu nyonso boza na Afrique na Europe, na Asie, na Amérique, mbote na bino pe kimia Yesu Kristu ezali ko na bino pe tango nyonso totambolaka na kati ya boyoki liloba nzambe parce que mokili oyo esimba menenge Bible ezoloba makomi na nzambe ezoloba frère na biso Jean disciple à Jésus-Christ alobi ete na 2 Jean je crois na pardon na 1 Jean chapitre na biso 5 verset na biso 19 alobi ete nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin toyebi ke toza ya nzambe toza bana nzambe mais mokili oyo evandisami na nguya molimo mabe na nguya ya satana donc tant tozo tamola toyebi ke toza bana nzambe mais toza na kati ya mokili oyo etambwisami diable nda simbi yango mais biso toza bana nzambe donc tozo tamola toyeba ke diable azali satan azali misala diable ya satana ezali yango mosantu nyonso mwana nzambe nyonso oyo ayebi aza nzambe tango alamuki to alingi kolala abondeli pa atiki butu to journée bolamuki na ye atiki journée pa ya nzambe mpe nzambe atambwisa ye na kati ya parole po ete moyini satana asimba yo te moyini satana alonga yo te na maloba na mateya na bango oyeba kokwea te yango tozopesa bana nzambe boyebi na oyo nzambe azotya kati na biso yo oyo ozosepela kolanda chaîne oyo okozwa pena ko bénéficier connaissance boyebi ya nzambe na kati ya parole nzambe apambola même mpe basali nyonso ya chaîne oyo même numéro 1 ya chaîne oyo bandeko na biso oyo bapesi biso nzela toteya évangile à Jésus-Christ parce que eza na mingi bachaîne mingi te bakopermettre biso toteya pena Jésus-Christ toteya évangile à Jésus-Christ soki lelo bapesi biso permission koteya ezali bolingo nzambe ne kati na bango parce que balingi bayebi Jésus wana yo pe oza kolanda biso nzamba pambola continuer kaka kolanda biso na kati ya chaîne oyo okozwa connaissance à parole surtout ngande kona bino évangéliste David na linga pena mingi kolobela kaka Jésus-Christ na kati ya parole na linga eloko nyonso nazoloba euta na kati ya Bible nzamba pesinga a inspirer nga pe na 18 verset biblique nde na lobeli bino na lobaka sinon sagesse na ngai te makanisi na ngai te na lobaka lolenge ya classe te na milakisa français anglais to étude na nga classe te pona makambo te tali ma classe loin de là
eza kutu musika na niveau eza na muke mais pona etali maloba nzambe parole de Dieu ya ngana eko memela yo maloba o Christ atie kati na ngana lobela o ko pesa ngana yo vie éternelle amen nzamba pambola yo continue tango nyonso kolanda chaîne oyo yo lingaka Jésus Christ o to lingaka aza vie aza bomoy yeso to limeli tango na oyo kana na tanga maloba nzambe pesa nga su posa ya obanga nzambe na kati ya mokili oyo parce que mokili eza mabe toteyaka tango nyonso na lobaka napesaka verset biblique ya verset biblique moko ebangisa nga makasi na opesa ngo mpe mingi avant na loba na topesa verset biblique oyo ezobangisa ngai maloba oyo ebangisa nga makasi verset oyo na Apocalypse chapitre 12 verset na biso 12 nazopesa verset oyo mingi na bana nzambe oyo bazolanda nga banene bandeli oyo bazoyoka déjà évangile na ngai nzambe azopesa nga na te ya bino peut-être yo mbala liboso landinga mais nazolobela mingi penza pe kolobela na nga nazolobela mingi na verset oyo Apocalypse chapitre 12 verset 12 oyo ange azoloba koyebisa Jean disciple à Jésus Christ pas comment qui peut yango tozotanga lobike ba bosepela ba oyo bovai na likolo bosepela mawa na bino bato bovandi na se na mokili mawa na bino bato bozana mai parce que Satan a babwaki akiti na kanda donc diable Satan za na kanda makasi ba pese tamuki donc na temps oyo Satan ba pesier na temps on a yamazo profiter pe na temps na ye ay ba pe ko gagner batu na ye o ba ko kende ko kota na ye na libulu ya moto ya souffrance o ba ko souffre ba le kana pasi pendant ba vivre éternellement donc souffrance ko umela na kati ya souffrance wana ya pasi wana yango Satan zolinga a gagner pe batu siko biso lokola nzamba alingi biso bana na ye aponi biso nda pesi biso boye bito ba lolenge ni tokotambola donc tango tambola mokili ba ke mawa atoza na mbongo za na bozwi koza na mbongo na bozwi ko tambola na eza mabete eza malamu mais yeba ke bible bi mawa na biso toza na mokili to tambola bi mawa balobi te esengo na biso batoza na se babi esengo na bino batoza likolo donc to ba likolo bazo parler ba ange ya nzambe baza likolo na ba les quatre êtres vivants tous les seigneurs so bato baza likolo esengo na bango mawa na biso batoza na se ezeloza président ezeloza ministre oza nani ozana ba compte na ozana mbongo na banki mawa pona ozana muta mawa kobi mona toza muta esengo za muta mawa parce que Satan a quitté ça na kanda nzamba pambola yo nzamba zala na yo eloko oyo nzamba bongisi na bakisa mokona lelo to lobela mokona lelo ezaboye tozo yango za na Job sepelaka koyoka maloba nzambe pe maloba nzambe ozo yoka yango kopesa o vie éternelle yango kopesa yo bomo ya seko tozi makomi na nzambe na Job chapitre la biso 1 verset 6 non tozwaka Job chapitre 2 po ezaka eloko moko tozwa na Job chapitre 2 verset 1 natangi non na kombo na Yesu Christ Job chapitre 2 verset 1 Bible lobi boye or les fils de Dieu verront un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vit aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel verset 2 l'Éternel dit à Satan d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. Hein? Bible biboé. Tangu bana na nzambe basangana ki bayaki liboso na nzambe pa ya nzambe. Babi Satan pe ayaki elongo. Ayaki esika moko elongo moko na bango pe komi monisa mapamba pa ya nzambe. Frère, place bana nzambe bazali baye. Liboso nzambe babi Satan pe ayaki elongo na bango. Histoire ya Job, tu as Job bien, tu as histoire à Job bien. Verset 2. Nzamba moni Satan a tuni Satan outi wapi. Satan lobite na bandena ko tambola kaka. Na kati ya mokili oyo. Frère, ma sœur, faut yeba que Satan azali. Omona Satan boyete, Satan omona boyete mais azali.
Na verset na biso 1 babi ke tant plus tant bana na nzambe baza komi ko ba ye liboso nzambe babi Satan pa yaki e kati na bango. Donc plus bana nzambe bazali ba ke Satan pa zali. Satan pa zo tambola na ye. Donc Satan za même une église Satan yaka kotaka. Batumsu bakanisaka nde balakisa na ba image mo Satan na maseke asa na maseke balakisa ba maseke ba nini Satan za non. So ba expliquer Satan nenga zali na Bible kutu apôtre Paul azo le babiso aza ba benge ange de lumière maza lumière te. Babi a manifesté lokola ange de lumière maza lumière te. Satan ko bimelo pena yo moni lokola ke o pena ange nzambe. Badagaza Satan na maseke te ba bengi aza bon aza le premier ange à liboso ndamba sala kata kitoko le kaba ange non c'est Satan. Yango lelo sikoyo tozo pesa bino bo tozo pena pona ko enseigner pena histoire à Satan pena ko lobela Satan makasi pena te mais eloko moto tozo to lobela awa ke total sabana nzambe ke place oyo tozali place tozo tambola to yeba ke Satana azali Satan azali Satan ko ya ko manifester boete ke abimilo banga Satan non. Otokoye babangwa parti okoye basata parti na parti ya caractère façon et le lenge azo sala kati na bato le lenge diable mutu caractère façon et lobelia ezaleli ya mutu omona ke oyo makambazo azanango na makambazo sala omona ke eza bonzambe te eza nde esprit o eza esprit eza kati ndeko o to kati mutu o eza esprit mo aza utiliser na diable na Satan. Bible lobi na Job chapitre 1 babike Job chapitre 2 verset 1 babike place bana nzambe bazalaki Satan pa ayaki longo na bango. Satan ayaki kati na bango. Na église tozo sambela yo koyeba te mutu musu bozana wana ayene pe ko sambela maza aza envoyé du diable. Aza mwana nzambe aza oyo Satan aza ko utiliser Satan aza ko salela ye. Yango mwana nzambe faut sala ka keba même l'église au sala relation na mutu moko boye o ye bien te malamu te yo kanisa ke mutu ozo sola na ye mutu ozo pesa ba ozo laksa ozo bimisa ba secret na yo et pas na ye yo yebi kaza nani le muso aza envoyé du diable même na kati ba ndaku na ba famille diable azali Satan azali ba bi place ba na nzambe bazali Satan pa yake longo wana elongo na bango yango mona même na ba famille tozana kati ya ba famille mona ke mutu muso mona esprit na ye makamu na zo selo bina o eza bonzambe te o eza pena diable aza animé pena na diable bien aimé tant tozolo babiloko oyo pona ko talisa mo bana nzambe tozwa boyebi toyeba ke place to vandi bato tozana bango bato to tambona bango bato to sala na bango bato to sambela na bango ezate nde to sambela tozo prier to sala mutu musa ko lakso eloko mo wa ko lakso bolingo mo oyebi te la musu aza mutu moko oyo esprit na ye eza pena bonzambe te diable nda lati tozino likanisi moko na kati ya Bible lobinine na Matthieu, je crois, Matthieu chapitre nabiso 16. Matthieu chapitre 16, verset nabiso 21, ti na verset 23. Bible obini ni Christ abani ko expliquer ba ekoli ba disciple. Lo lenge ndenge nini akoba ko beta ye na ko ba ko beta ye akonyokwa ma ndenge ba ko kanga ye sima ko mikolo misato akosekwa. Tanga zolo ba bongo Bible obi Pierre, disciple à Jésus-Christ. O ba bengi na kombo ya Pierre. Ayoki maloba ngapa atelemi ala nikoloba non ekoki ko sala mate okokufa te Christ a tali Pierre amoni maloba Pierre bandi koloba oleke Christ a pas mela Pierre parce que Pierre ndé muta loba ki maloba wana Pierre ndé muta telemela ki maloba Jésus nenge Christ no ba mwana moto ba ko beta ye mukolo misato ko seka nyonso wana Pierre aboyi maloba wana ole Christ a pas mela Pierre. Dans la Bible bien, dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Au moment où la Bible dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alors, Pierre, arrière de moi Satan. Donc, on veut dire que Maloba, oh, Pierre, Aloba, qui, Ezaïki Maloba, oh, Outake Panaye, Moro Pierre, Ezaïki Maloba, oh, Satan, ne Moutou, a utilisé qui Pierre pour Aloba Makambouana.
Donc Christ a pas mêlé Pierre, mais a pas mêlé Satan. A dit arrière de moi Satan. Bible lobi na verset na biso kaka na verset 23. Bible lobi makanisi wana eza makanisi ya nzambe. Christ azo makanisi wana oza na eza makanisi ya nzambe te. Eza makanisi ya mutu. Bien aimé, eza na mutu musubo ozo sambela, mutu musubo ozo ina ndako mwa mutu wana ka telemela ka makambu. Donc makambu oyo moni eza pena ya vrai mais ya telemela yango kaka. Ya za mutu wana ko créer ba problème. Yeza mutu wana kaka ya mutu moka lukaka division kati na famille même kati na musala au moins mutu moka telemela ko ye kaka lukela ko problème. Faut comprendre que mutu wana esprit na ye molimo wana eza molimo nzambe te. Place ibana na nzambe bazali Satan pe ayaki elongo na bango. Christ a pas mêlé molimo o ezali kati na Pierre. Frère, soko tangi na kati ya Bible makomi na nzambe zoloba na kati ya Bible ba yekoli Christ apone bango 12 apôtres. Na kati ya 12 apôtres Satan a tozi makomi na nzambe. Na Luc chapitre na biso. Luc chapitre 22 verset na biso 31. Ah, tozo lobela nanu, to lobela ndenge ni Pierre, oh Satan alingaki abandaki ko utiliser ye. Parce que Bible lobi na kati ba disciple nyonso. Tozaki na deux disciples oh Satan abandaki ko landa, ko zua. Abandaki ko luka ke a gagner bango. Mais na kati ba disciple nyonso na kati na ba deux disciples oh Satan abandaki ko luka. Bible lobi totangi makomi na Nzambe. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bible lobi, Christ a lobi na Pierre. Abi Simon, Simon, namoni Satan alingi ko mekayo, ni ko zoyo. Mais na bonde la ki pona kondima na yo. Eko ya te. Satan ayaki pona ko meka même Pierre, pona ko zo même Pierre mais Christ a bonde la ki pona Pierre. Kondima na ye eko ya te pa lobi mokolo ko bongo la motema. Lendi sa pe bande ko na yo. Yango lelo oyo biso oyo tozo comprendre nzamba bongo a pesi biso parole to changer to longo na makamwa tozo ko lendi sa pe bana nzambe. Toza la maye les places tozo vanda. Place aux sala, place aux alliés, même en Afrique, même en Europe, même en Amérique, Satan zali. Okoyeba ebote mokoyeba na kati ya batu parce que diable utilise aka mutu. Lokola Christ a lobi ke alobi na Pierre, alobi ke longo abi na Pierre makanisi ozana eza nzambe eza makanisa mutu. Donc Satan azalaka mutu. Azalaki mutu maza mutu ndenge mo na biso ngana yote. Frère Zala Maele, place aux alliés. Mon frère Zala Maele, place aux otamboula, place aux alliés, Zala Maele, diable azali. Ceux qui au kosamina makamwa diable azuyo, lobi orozanga vie éternelle. Lobi orozanga bomo yaseko. Na pesa ki loba ona loba ki banene bandelike Satan azana posa batu nyonso batu misusu balanda na libulu ya moto. O place nzamba bongisa ki akota. Akokende ye mokote ifa ke na batu na ye. Bien aimé tous la maele. Bible lobi na Luc chapitre na biso 22. To pesa ki Job chapitre 2 verset 1. Job chapitre 2 verset 1 totali to bi ke tangu ba na nzambe basangen Satan pa yaki. Ozo mona total tout jusqu'au deuxième disciple. Disciple a mis balé oyo pena diable a utilisé qui est ayaki pena wana pena zaki envoyé. Il y a Satan. Luc chapitre 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Babi Satan a koti kati na Judas. Wana siko tangu Satan koti kati na Judas, wana to omona su Judas te. Wana komi pena Satan.
parce que na kati 12 apôtres Satan pa ayaki longo na bango. Ya mo Bible lobi tangu ba na Nzambe basangani Satan pe ayaki. Donc oya Satan ayaki na nombre 12 apôtres. Ya Jésus Christ ozaki na bango. Satan pe ayaki kati na bango. Donc Christ nenga omona bo amona Judas ande ko mona sous Judas ta mona nde Satan. Bien aimé tout ça la keba na bandaku na famille presque over na Satan zali aza ko utiliser batu pour ba ko détruire makambo batu pour ba ko détruire vie ya bana Nzambe. Satan pe ayaki na kati ba disciple na kati ba apôtre. Christ a mona pena Judas abi o sous Judas c'était o ekomi Satan. Yango tanini oyo Judas a eu un démon parce que total c'est koleleki que Christ a lobi ngam na poni bino tous les 12 apôtres mais moko kati na bino aza démon mais na temps wana tant Judas abana ko sa musala Nzambe côté ya ko sala évangélisation ko boni la pona batu aza na démon te aki ko koma démon na tani Bible lobi na mokana Jean chapitre 13. Bible lobi na Jean chapitre 13 ko ba verset na biso 27. To ba na verset 1 o comprendre pour to teki de loko oyo. To talisa ke na kati ya mokili oyo to pesa ki ba verset na bandela na pesa ba verset ona koloba ke na kati ya mokili o esimba mi na diable. Diable nda zali azotambola na Job chapitre 2 verset na biso 2 à 3. Bible dit que Nzamba tuni Satan o wutu wa pamina azotamwa na kati ya mokili o. Donc diable azotamwa na kati ya mokili azoluka banani akokanga. Banani oyo ya akozua ako récupérer bango. Total na tanini oyo Judas ayaki kokoma démon. Judas ayaki kokoma ndoki. Judas ayaki kokoma Satan. Ezaki sous Judas te komaki Satan. Totangi na Luc chapitre 22 verset na biso que diable a koti kati na Judas. Tozi sous na Jean chapitre 13 verset 27, Bible lobini tango Christ asangisi ba disciple nyonso. Asangisi ba ekole nyonso. Abani ko lobela bango. Si ma bisi bango moko la bino kati na bino akote kangai. Ba disciple bango ngotala na ba pia banu ko loba. Ah, na yango koteka ko loba. Batuni ye te yoka Christ abi moto na kopesa lipa mutaliboso ye wana nde muta koteka ngai. Bible bitango Christ azui kaka lipa apesi na Judas azui kaka lipa le Satan mama koti kati na ye na momana na tawana Judas azesuye Judas ta komi Satan diable. Likanisi maman eyeli akende koteka Jésus Christ. Frère tangu Satan aza pembeni na yo Satan oyo azo ko utiliser batu o bavandi pembeni na biso bazana pona ko détruire makambo na biso bazana pona ko détruire ba vie bana Nzambe au moins mutu muso zaki no makambo ozaki no mwana Nzambe zaki wana otambola bien mais mutu muso ayele o frère au moins to souffrir o za vite ayelo likamsi toke kaka boso ndimi bobobo ozi moment vie mwana Nzambe ko mekate. Diable azana ba stratégie mingi ya kosala pona kokanga bana Nzambe. Obane ko banga Nzambe lelo komita la vie na yo. Ce qui lelo ngande ko na bino frère David na comme ko telemela kolobela eloko o etali péché, lisumu, mabe, impudicité, pité, nyoso wana vie, sentiment mbongo, posa mbongo, lokoso mbongo. Batulika likola posa mbongo amuni souffrance eleki. Aki ko kota na monde morobo oyo ekoko be lobe ko zangise bokonza likolo. Andimezo na mbongo, azala malamu na mokili. Ayeba te ke diable nde azo sepelisa diable na kanda. Bible lobi azana kanda. Kanda na wana a manifester boete mais anakati na kanda bike place ya okende eza mabe pona ye ayebi ke na wuta ki place malamu Satan place azalaki bien eloko eko bebisa ende likamoko esalaki mabe na kati ya likolo kuna yango babwaka ki na seko bwaka na babwaka na sakitaki na kanda po balaki ke ba peso tamuke na tawana okende place mabe na place mabe wana
merci 4 minutes na place à ma bewana abinga pe na okenga moko te funa luka batuna kena bango bato on na zo luka kaka biso toza na mokili na ba ange o ba sumuka kinaye na batu musu na ba am na batu musu bazo luka lelo o to mona mingi ba koti na ba loge mingi ba koti na ba nini ko luka ka mbongo azala bien na vie ba mona azana succès ba mona mutu musu ayeba na mokili mobimba lelo to mo même ba sai na nzambe même ba serviteur de Dieu mona mosala nzambe aza nzambe te bazana pona ko bebisa bana nzambe pona ko bungisa bana nzambe donc eza mutu muso zo yebisa neti ndeko moko zo yebisa nga yo na olakisa yo na ko souffrir bien aimé tala so za nzambe ko banga eloko te biso tozana nzambe tozana kati ya nzambe tozana nzambe na kati ya mokili o to banga te toyebi ke nzambe azana biso nakuna ba seigneur soki ngonga na ngata na ngeko kizwa ngai na kino kopema po mokili oyo mabeza makasi mabeza ko bakisama eza ko bakisama mabeza ko bakisama kati na batu ba multiplier ki mutema mabe babi na kati ya bana nzambe satapa yaki longo na kati ya ba disciple satapa yaki aluki Pierre ti tango de Yesu atalika non na Pierre kozwa été aboneli po na Pierre Satan tiki Pierre mais ayeko gagner les Judas parce que Judas a qui image à Satan. Frère, olali bondela nzambe, olamuki bondela nzambe, tambo na parole, lobby tozwa vie éternelle, ngana yo toluka ka vie éternelle. Satan a mema biso na mokili wana te, mokili o ba kobwaka na moyo te. Frère, nzamba lingi ngana yo tozwa place à malamu, vie éternelle, bomo ya seko. Yangonga ndeko na bino évangéliste David na hotelema ko pesa bino boyebi oza maloba nzambe na suka na ngana lobela ka vie éternelle au Christ a lobeli biso na Jean chapitre 12 yoka Jean chapitre 12 verset na biso 49 natangi car je n'ai point parlé de moi-même mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire je sais que son commandement est la vie éternelle. Christ a lobi naza komi lobanga moko to na ko présenter ngamo to me na présenter tata nzambe tata na ngai o ya tindi ngai o ya lakisa ngai donc Christ nenga yaki na mokili côté évangile azaki déjà enseigné na nzambe bana likolo ayebi commandement nyonso ya loi Moïse ayebi nyonso nzamba lakisa da nyonso po loi na bana Moïse nyonso yemo Christ apesa ki Moïse pe eloko moko na sepelaki na Jésus Christ la bi commandement oyo nzamba pesa ki ezani ni vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bomo ya seko. Yango nde ayaki. Yango nde ayaki koyebisa biso vie éternelle bomo ya seko. Bomo ya seko. Yango ngai pe ndeko na ozoyebisa yo ke tango zoka maloba oyo kangama na Jésus ko yoka biyoka yokate ba diable azali aza ko utiliser ba soko zoka batu okozanga vie éternelle bomo ya seko papa mama pardon batela kondima na yo batela parole oyo tambola na Jésus olamuki obondeli Seigneur batelanga Jésus protéger nga batela ngai moina simangate ko yoka biyoka yoka batu te ko yoka maloba mutu mususu ko bungisa kondima ko bungisa vie éternelle tozo lukane to vie éternelle a na sa mokili pardon mama Christ alingi yo ali une minute merci Christ alingi ngana yo to la place à malamu alingi to kende place à Satan o ba bongise na moto non zala mayele tambo na kata parole muto ko yebiso likambu vérifier makambo alobi na Bible na parole na malobanda ekokani c'est ekokani te kondima ete ko banga bata mokilité mais to tambo na kati ya parole nzamba pambola yo oyo muke nzamba pesi biso to lobela yo to yebisa bino yango oyo Zambe azwa lokumu soki kolo alingi a permettre Jésus Christ alingi a pesi biso mukolo to kolo ba minu su makamu susu wumela kana kata kolanda chaîne oyo okozwa boyebi makasi pe okozwa vie éternelle kolo esmasia apambola bino bayo.